sonné. Ya sonné tengonga na biso ekoki oyo toyaka pembeni na bino po ete topesa bino maye mazali koleka to malekaki na ekolo Congo. Mabele bankoko na biso yango tomesana kotombela ya solo ete losako na ba oyo banso bazwi volonté na bango ya kotyama to ya koyeba maye bazali koleka na mabele ya bankoko na bango. Bankoko bazalaka mibale te, basombaka bankoko te, basombaka baparent te, basombaka ndeko te. Bandeko wi un ami oko somba ye, mais baparent basombaka bango te, bakoko basombaka bango te. Oko loba te ke non nga bakoko na nga baza ba belge. De quel pays? De quel coin du pays? Oko tela miso, oko zanga réponse. Na carte na yo, identité na yo, o carte na yo, o passeport français, au côté de la son. Oh non, mais chez nous, aussi, il n'y a pas ces gens-là de noirs comme toi. Au cas où nous les gens la nationalité, allez au diable avec ces papiers-là. Au cas où c'est vrai. C'est vrai, na mikolo ezali koya, ebele na kati na biso ba yo ka son. O abeta kitoro. Moi, je suis américain. Moi, je suis chinois. Moi, je suis japonais, français, belge, allemand. Okoyoka soni. Pour être eza nationalité na yo tetane papier ya yo ba pesa kyo eza séjour. Mais pour betela nango tolo. Jamais. Oko beta pe tolo te ko ba que non, nous sommes venus ici très nombreux depuis 1400. Depuis 1400. Quand est-ce depuis 1400, il y a eu des noirs, il y a eu français, belges, européens. Je vous laisse là-bas en Afrique. Quel est l'Afrique et pas Bangkok? Mais l'origine où je dois aller? Comme nos frères, Margaret, que Bazawana depuis la nuit tombe dans les 4 États-Unis, mais se sentent à l'aise parce qu'ils ne sont pas américains. Ils ne sont pas américains. Baza esclave ba koko na bomba zalaki wana mais jamais ba koma ba bazalaka américain te ba na sujet parce que l'origine na bango ba yebite où elle est ba yebite yo ne sale fort comme maman sale fort papa la kisa bana na yo nzela ya yo matondo yango to kumisaka nzambe tata nzambe ya mpongo tolendo nzapa nza komba Kongo mungali vidi mukulu Mungu baba Mungu wa milele nzambe kaunga kombo nyoso bankoko babenga yo babenga yo benga motakosa yo teke non oublie là c'est du passé bakoko wana c'est du passé nous tozana sans ceux qui babenga ni moya ngal ngokota soit ba polémique wana te pour nazana connaissance. Quand on a la connaissance on perd pas le temps na ba polémique. Oh non biso bataboye biso tozana ki na lola biso bana ya Israël arrêtez le baba bankoko no ba ke puissant. Merci. Vuluzi kimbangu apesi bino lo sako. Mama kipamvita apesi bino lo sako. Bo kamo comment ya apesi bino lo sako. Oui, poeza lo lakana ye. Ngana za sacrificateur mo ponami. Je suis là pour eux. Nayaka wana pona ko valoriser bango ko bisa bino ke ya soro bazali na bino. Baza ko pesa bino puissance oboza nango. Pe mabo moyi bazo sentir que bantu c'est grâce na bango. Grâce à Mama Kipamvita, grâce à Mvulus Kimbangu, grâce à Mbutampadi, Bazala ebele babundela, mabele kolo Congo, bayeba Valeria Nzambe, babanga ki Nzambe, Nzapa Nzakomba, babanga ki. Et le talalo, le pasteur, où en sommes-nous avec ces pasteurs? Basaleli, oya ba dieu de Baal, ba sataniste, ba to ba kenana ba loge ba kenda ba gete, ba kenda à gauche à droite, tout comme wapi. Voilà, et c'est que tata Nzambe solo akuti bango. Bofinga ki bankoko na biso, bazala ki bandoki.
okolakisa kindoki na bango olakisi te yo moko bimi ndoki pasteur wana bolungu na ete bimi kindoki yango wana non pasteur wana bamoni ye boye basali bo kindoki yango wana voilà oyo mbiye na bino Moïse mbiye abeti basoda abetisi bavoka abeti masasi asali akangisi ba jeune bazali lelo batondi na prison ye moto na mosika tala mboka bazuma la jeune Kabila où en sommes-nous? Kabila, comment tu peux tolérer des trucs comme ça devant toi? Kabila, tu es là, Nakata Kinga, quand tu es là, tu regardes, tu me suis. Kabila, tu es en train de me suivre là. Kabila, comment? Quelqu'un qui a fui, un criminel, il a fait les dégâts, il est parti, et voilà, de loin, il donne les ordres. Incroyable. Nous sommes où là? L'état de droit. Le peuple d'abord. Tosuki wapi. Un homme a sali ba bêtise, mais l'homme est là en liberté quelque part. Et voilà, mes chers amis, avocat ou se constituer partie civile pour ne pas poursuivre, dans la raison. Mes chers amis, je vous encourage, allez-y, cet homme mérite rentrer au pays, être jugé au pays pour la crime des ordres ou à commettre, surtout les jeunes avocats. Franchement, il faut les poursuivre. Bon, l'état des droits, l'impunité, la corruption, c'est impossible parce que la corruption ne peut pas finir. Parce que Félix Chilombo, il est né et grandi dans la corruption. Oublions-les. Mais quand même, l'état des droits, tout le monde. Le peuple est d'abord tout le monde. D'accord? Merci à vous. Voilà les combattants, nos combattants invisibles ont répondu. Les combattants invisibles ont répondu par rapport à l'inquiétude. Il y a ma maman qui a une préoccupation mais comment maman moka benga ki biso lobi moi to tanga komone zate maman Gisèle bon prénom na ye maman Gisèle a benga ki lobi a lobi non ça ne va pas comment toujours comme on a ba combattant invisible bazo bimate tango ba population ba bimi il faut bango ba accompagner ba population pour être ba revendiquer ba droit na bango yo ka ba combattant invisible va répondre yo maman na bato nyonso bazalaki na esalaki bango pasi lobi komona ke bande ko manifestaki bakangeli biso prophète Benjamin porté disparu baza azaso na kingakati ceux qui wapi Kabila nebite alingo salani na prophète Benjamin tika et liberté d'expression état de droit botika ye avant abima asala musala na ye voilà et voilà ba combattant ba lobi boy. Ce qui se passe au Congo, tu comprends la Kangote. Bango va tellement balobake, toko wapo na eko. Par des actions individuelles et ciblées. Ceux qui bakoko bima na kate ko le Congo, ba yebi ke bato nyonso ba yaka na devise. Sortons, cité, marche. Combien de marches va sala? Combien de marches va sala ba yebi ke zanango ba chantage? Chantage, marche tokei, inde, résultat exact. Pour la ligne batouana, basenga te que no bande koto sangana, to sala action pour banga biso. Bakoro lingate, basalir bakombo na bango, basa na fichier quelque part, bakanga ka bango, pour être loba yeba, bango basala kawana. Baso mona ka bato organiser ka ba marche, ba mona ka bango clarté. Depuis ma marche bana surtout à Lamuka, surtout à IDPS, basse me fier car on va dire que non, ce sont des mafieux, des politiciens. Ils mangent avec cette histoire, c'est-à-dire que besoin risquer beaucoup de kuna na kati ya marche na bango na sima bango nzo kote baza na gé na bango ba ko repérer ba ko yeba qui voilà ba combattant invisible lobby papa lobela bandeko yebisa bango nous sommes là, nous sommes présents, mais nous sommes là pour des actions. Nous sommes là pour libérer le Congo et non faire le chantage avec les occupants pour faire voir à la communauté internationale que oui, tout ça on a pas été tout la que sa démocratie dans le Congo va libérer ça va marche. Là ils ont dit non. Bandeko, la canisi pour comprendre et le konini va combattant invisible va ligi. Donc va combattant invisible on a besoin il y a action, des actions. Oh, ils ont mon appelé que non, mon kiliningani pour la libération du Congo. Et non, mon tomo a idéologie na ye, abimisabato pour y aller en Bongo. Et le Kowana va combattre invisible à l'objet. Non, wana eko marché te. Voilà, vous avez compris la réponse. Ya bandeko nabiso. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo na kanisi oyo mazali koleka na mabele kolo Congo. Ezali ke biso moko bana somi ekolo Congo totele melango to za la président nango pour être munguna a continuer à kosa biso te
monguna nani nazo kondo kosa biso voilà batro koleng tuza koloba wana bazo koyela biso attention biloko ya kolia bokeba basalaki tuzo ko répéter en tout le temps ba conteneur eyaki plein eza kotonda yaki na 5 bateaux eyana à manger à vivre frais ba biloko tout soso madesu fum na fumbo basalaki ba chinois nyonso fumbo on exagère quand même bolimbisi donc biloko nyonso oyo bomonaka ya poto bakomandaki yango epai ya mosantu batravaillaki yango e biloko wana tout ezali empoisonné trafiqué empoisonné biloko wana eza na mabele kolo Congo ekoti na Bakongo ekoti na Bandundu ekoti na Kinshasa ezokota Kasai mpona baempoisonné bato na kaya extermination ya babantu nyonso wana financé na ces grands de ces mondes bafinançaki yango baeta nyonso ya mokili oyo bamena bationge non il faut exterminer babantu il faut les éliminer à petit feu petit à petit et voilà ba conteneur oyo ba marchandise oyo boza koyoka bango balobaki bazalaki ba républicain bazalaki ba démocrate baboyaki communisme et voilà il demande maintenant ba cantine populaire banel basali ba cantine populaire et sur le communisme des communistes. Alors, comment ils nous amènent des cantines populaires au Congo? Bon, se poser ma question, bon, sa réponse. Ma cantine populaire, pour essa la nini. Voilà. Awa bakabaka, biloko yo fele te ma cantine populaire. Et ça, bah, comment isolé, mamsouka moi, pièce, mais, awa la Congo, bah, l'obité, même 5 bateaux, même ma conteneur, qui nous kabe la bango. Bozo bomisa biso na kale kolo Congo pour la mbongo. Et boyo kabe la biso yo fele. Arrêtez bandeko bokeba tuzoko adresser na bino bandeko bosobi ba via bandeko na biso attention na mai ya Regideso nazo répéter biloko wana misato mikolo makambo wa faux pasteur bo kanga l'église wana nyonso ko bana ba Blaise Mbwelen Moïse Mbi na bango tout akangisa ba chaîne wana nazo répéter likambo ya biloko ya kolia ba conteneur yepele nazo répéter makambo ya mai ya Regideso ton lukato ba pays na besoin l'état de droit ou est-ce que population na biso baza protégé ou pas tala mai et comme empoisonné pour être mai et comment na troyamba papa na biso Robert Mbelo ayebi dossier wana na kanto luka moi tout expliquer bino makambo mai Regideso eza na maboko ya nani est-ce que mai ya mboka bako tekango est-ce que société lokola la Regideso et koko zala na maboko ya ba bene ba paya ba diriger société ko la Regideso est grave toko bisa bidongo toko zoboko voilà bandeko bana some ko le Congo tozo ke na lombango potango pesa ko ke mbango voilà oyo ezali ko lobo manambele ko le Congo bomona kiango en image et circuler ba image circuler otomoni nini tomoni bandeko na biso oyo ya ba prisonnier bandeko na biso oyo bakanga batia bango na kati na prison et bandeko wana balobi te destination na bango wapi ba changer bango prison voilà les prisonniers oyo bazaki na prison na kati ya Lubumbashi na kati ya Katanga ba transférer bango na kati na prison na kati ya Équateur biso problème na biso ezali défense ya population na biso est-ce que tolui to yeba bandeko bo tirer attention na ngoza très important est-ce que avion oyo Félix Tshilombo affrété et que le kozoba prisonnier avion militaire et que kozoba prisonnier tomoni ndenge bazo kotsa bango ndenge bazo vendre bango kola ba mumba soso ba mbwa ba nini na kati ya prison respect même ba prisonnier ezate est-ce que t'as des droits ezali to yebite to luka to yeba voilà ba tie bango na kati avion ématique est-ce que ba prisonnier wana nazo alerter attention de tout le monde ba kei na destination o bango ba lobby tote question de bosango wana boluka boyeba ba prisonnier wana ba ke ko boma bango to ba kei yo même bango na prison mususu attention 2 ba prisonnier wana to yebi ke Kagame a besoin de gens bolanda Kagame a besoin de personnes des hommes pour utiliser comme chair à canon. Kagame qui a demandé à Félix Tshilombo de chercher des mercenaires. Et il est temps d'aller chercher des mercenaires dans des prisons. Voilà, bande ko bana somi ko Congo,
bazui bagas batuana bamemi bango comme chair à canon bakelo utiliser bango na front pour baboma bango. Voilà eloko yo de saki bino ke tant que toujours tika Tshilombo azawana na mobali ne Kabila bazana wana, mes chers amis, tokozala na paix na pays wana. Jamais. Et Kagame, qui a la même mise dans cette histoire-là, Kagame a autorisé à lui, pesanga batu wana, kota bangon avion, tinda bangon destination inconnue. Voilà, bandeko, to alerte bino, batu wana baza bandeko na biso, toko linga toto tika bango, bakelebe utiliser bango comme chien à canon, et pas ya Kagame. Donc Kagame a sengi Tshilombo lui, soit bateau sur table en avion. Kagame a fait avion, a fait Tshilombo tindango, allez soit bango, baya tout l'utiliser bango. Donc bateau en aboka monté poté, Kagame n'a plus de gens, Kagame n'a plus de hommes. Et Kagame a juste comme bateau en ndengwana akena bango na front. Voilà maintenant dans somme que le Congo et ça la passe ya komona ke c'est que nous vivons na kati ko le Congo bande ko na biso ebele bazali ko yeba teke ezali un danger oyo ezali ko yela biso ko bande ko bazali ko sila bande ko bazali ko sila mabele ko le Congo ya solo mabele na biso mabele bankoko batike na biso na kalisi bande ko to luka moeto luka toyeba ndenge nini toko protéger mabele yango na bande ko na biso o bazana kacha mabele ko le Congo. Voilà bande ko bana sobe ko le Congo depuis septembre pourtant za ko kende na kalisi boza ko mona ba soda Kagame bayaki pele babaneko ya bande ko balobi. Voilà l'information de ce qui se passe réellement. Bilan Oyo ya Bitumba ezali koleka amabele ye kolo Congo. Oyo Kagame a s'engagé bêtement na mutuma kasi na ye azoko faire exterminer Batuti. Voilà déjà plus de 20 000 personnes soldats Tuti. Bakei na passé simple. Plus de 20 000. Ndenge bandeko ba pesingai yango balobi ke papa na ndenge toza koloba awa basoda rwandais oyo nyonso bakenda moko abima azalate baka exceptionnel 2 3 mamso akimi paf mais ebele basila bakufa na mabele Congo bango balobi oyo bakiti o maskina na bango sopemi na mabele Congo basa plus de 20 000 oyo basili na mabele Congo po bakendaki na koluka bitumba na mabele Congo. Voilà bande ko bana somme Congo batu wana nyonso oyo bakendaki Kagame nenga tindeki bango alukaki sikoke abom sa bande ko na biso na plan na bango basaraki na Batuti mais ebaluke na bango lelo na kati mabele Congo batu wana nyonso bakei. Voilà l'armée nationale du peuple Congo ba yesko pour confirmer bino pour comme ça bino boy balobi papa Sayala lobela bango l'armée nationale qui lance un message à Tshilombo tu es l'ennemi numéro 1 du peuple Congo. L'ennemi sache que oza ennemi moi si na yo obala moi si à tuti moi si wana comme ye azali au service de frère na ye o baza ba beau frère na yo ye bakango ke jamais bakolimbi saka yo. Jamais bakolimbi saka yo ozali ennemi numéro 1 ya peuple Congo. Donc basengi na bino nyonso l'armée nationale du peuple Congo bande ko na biso wono benga autrement ba mai basengi na ba population nyonso bo désolidariser na ba politiciens congolais na ba groupe politique wana nyonso bango ba bino bo nyonso ba lingi to sauver mabele Congo tolongwa dans ba groupe politique wana nyonso po ete bango baza ba ennemi na biso ngai na yo na mabele Congo. Pour votre information, déjà ba véhicule moko ekendaki avec plein de dollars encore, plein de dollars. Bande ko lobi lobela bande. Plein de dollars ba kendeki nango wapi, ba kendeki nango na kata Fizi, ba kendeko luka ba konzi ya armée. Oyo l'armée nationale du peuple Congo. En arrivant là-bas, balobi non écoutez, on vous a amené l'argent, on vous a amené un soutien. Tolobi que nous sommes avec vous ensemble, l'argent est là, organisez-vous de prendre cette partie. Ceux qui bolingi, toti que la bino secteur bolingi, village bino bolingi,
bolo be la biso parti nini bolingi na kati bolanda bandeko incroyable vrai bakenda ki komisa bango ke bo pona parti nini bino bolingi to ça ne to kabola ceux qui bolingi bozwa Fizi Minembwe Uvira Baraka parti o bino bolinga to tikele bino et tokotia notre armée la MONUSCO à votre service pour vous protéger l'espace au bino choisir. Mais le reste, botike la biso yango, botike la biso to meka diriger na batuti. Ah, bandeko va poser une question. Mais vous êtes venus pour prendre une partie ou demander à nous autochtones de ce pays de vous donner une partie de notre terre. Oh non, mais nous sommes là, nous vivons ensemble, nous travaillons en collaboration avec le gouvernement du Congo. Vous savez que votre président a autorisé tout, nous sommes là avec vous, et alors, organisons-nous autour d'une table, ndenge parti nini bino bokozwa, oye kozala bino, parti mususu, botiki, bisope, tomeka ko gérer. Bande ko balo me bato baza batama boma. O moment rabon mindele, yeso baza batama boma. Et voilà, balobi mais comment? Nous vous laissez une partie de notre pays gérer avec vos gens et nous nous prenons une partie. Et quand nous on dénonce que la balkanisation, c'est ça la balkanisation, oui ou non? Oh non, ce n'est pas ça, mais nous voulons que le Congo soit toujours ensemble, mais vous prenez une partie, vous gérez, et nous allons vous aider à garder ça pour vous. Et le reste, ça doit être pour nous et les autres. Nous allons chercher à savoir comment le gouvernement central va gérer cela. Ah, bande kalumi me bateau yo, bazama boma. Abi que ba sengi bisoto tika guerre, pote bango, bazwa une partie, ba gérer yango. Bande kalumi, en tout cas, et ko salamaka jamais. Bande kalumi si bango que non, écoutez, vous perdez votre temps. Et que salama jamais, na ma belle Congo que nous, autochtones, to céder une partie, au te biso to joie, et puis nous protéger biso de chez nous. Et alors, le reste, binobo tikala nangopo, boy bandenge ni boko sarana batuti. Écoutez, eko salamaka jamais. Bandeko wa lobby, eko salama jamais. Voilà pour vous dire que l'ennemi est affaibli. Il est allé jusqu'à négocier. Parce qu'il n'y a plus rien encore. Bako sala rien. L'ennemi, comme j'ai la faiblesse, déjà que cette histoire du Congo, tu sais que Vietnam 2, je vous ai dit la quantité d'émissions épelées, la chaîne de Kalel Bosso, on va répéter tout le temps que si ces blancs continuent, bako vivre Vietnam 2, de fait, na bango, comme va vivre qui na Vietnam, bako vivre encore plus pire na Katia Congo. Et voilà, ça a fait même déjà que puissance au bande de connaissance bazanango, balobi jamais peut procéder à 1 centimètre à Congo, na ke bango ba gérer. D'ailleurs, botika bango babi ndenge to sala bango, to pour la bango kalaté. Voilà. Et loko eleki bango wana nango na mabele contre le Congo yangwana. Donc à ce moment je vous dis batuti basali kolela, batuti basali kolela, basali kozela, basengi na Hippolyte Kanambe. Voilà le message pour Hippolyte Kanambe. Balobi Hippolyte Kanambe balobi papa sayala lobela bango. Hippolyte Kanambe, nous savons que nous attendons vos troupes. Toyebi que nous attendons encore des gens que tu gardes na katia Kingakati. Et n'oubliez pas que nous savons qu'il y a encore 300 soldats au Ibazara qui est à disposition, il y a Ruberwa. Et ces soldats-là et les autres Orio, Bazali à disposition, il y a Lekinayo Selemani, autrement dit Zoé Kabila, Bazo Zelabino. Qu'est-ce que vous attendez? Et ils sont là, ils vous attendent, allez-y. On vous attend au Kabila, le message que tu as ce soir-là, tu as de la chance, les amis pensent à toi. Les amis pensent à toi, adresser Nayo Balobi Kabila, nous savons que tu as des hommes chez toi à Kingakati. Et ils ont besoin de ces hommes-là. Ils attendent que ces hommes-là. C'est ça la dernière guerre au Bango Bazakozela. Donc, nos amis informent Hippolyte Kabila de tout faire parce que faites vite, notre conteneur est presque vide. Donc, 20 000, plus de 20 000 soldats, c'est rien. Et Coxy même 1 million T. Donc, nous, on a perdu 18 millions. Donc, Chulombo,
dépêche-toi tinda ba soda ya solo kele ko joata na Angola bande kono oyo bazana soki na mboka no wana oyo za mboka mama na yo na Angola. Amène les gens là, ils ont besoin de gens pour compléter notre conteneur, c'est encore vide. Voilà le message oyo bande kona biso batindi poete moko na kati na biso aluka moyenini ako transmettre message wana. Et voilà bande ko basengi boy pour na kosilisa balobi bande ko la coalition de Tutsi. La coalition de Tutsi de partout au monde. Baza ko s'organiser, baza ko luka babanda ko s'organiser depuis longtemps. Bazwa ka bana na bango, bazwa ka mbongo, bakotisa ka mbongo, o baza na kata Belgique, France, UK, Canada, Amérique, partout. Bazwa ka bachaka mbongo. Bazwa ka mbongo bachaka na bakestre na bango, malgré mbongo ya Congo, plus de 20 ans na maboko na bango, na ba paradis fiscaux, baza na mbongo ko bayibi ebele na Congo. Et dans l'entretemps, Batouana, Bazo Joua Bandeko na Bango, na Somalie, à gauche, à droite, Bazo Tina Bango na Congo, mais Bazo Liama, Bango tout Bazo Ken. Et voilà, Basengi na Biso comme ça. Nous, Benako, de partout. Écoutez le message de l'armée nationale du peuple Congo. Il s'adresse à vous, fils ou filles de ce pays-là. Ça ne sert à rien de perdre votre temps avec des marches inutiles. Ça, c'est le perte du temps. Donc, les gens qui organisent les marches entrent dans les jeux de l'autre des occupants. Les occupants, oyo ba néo-nazis. Bango ba yela biso la démocratie en kota. Bokota na ba jeu na bangote, c'est que ils demandent bino bato boza de partout dans le monde entier. Bokita na Fizi. Venez à Fizi. Nous avons besoin de vous. Il y a encore beaucoup d'armes. Beaucoup d'armes et munitions. Donc, voilà le message là pour vous. Il y a plus d'armes à acheter. Nous en avons beaucoup. Balobi, Bazanango, et les plein. Alors, organisez-vous dans la diaspora. N'ayez pas tout, à gauche, à droite pour venir combattre là-bas na Katia Beni, na Katia Fizi. Et on peut s'engager na biso, mes chers amis. Bokita, organisez-vous, Bokita na kata Fizi, Bokozala protéger. Moto akokufa akozala te. Moto akokufa akozala te balobi na insister auprès na bino, moto akokufa akozala te. Bozawana bozo kende poete ba bolakisa mokili mobimba ke oui, les Congolais sont tous ensemble et bazo combattre pour na pays na bango. Bazo zela bino ba oyo bazana besoin ya kokoma na Fizi. Basa l'effort, ba bendana, moke, ba koma na Goma, ba kele physique, tout ça ba congolais. Ne vous en faites pas, infiltrer à l'écarter parce que laboratoire mouné les awana, il y a check-up, il y a mouné les awana na laboratoire, c'est-à-dire, aux les kabetap, ce qu'on zane loko infiltré, malamogo, ok, le kora mungu na mai. Kende, ke, ok, pour bundi l'ambos. Voyez-vous encore, même ça vient tout le temps, ok. Bino wa soda bozo kende oke po bundela mboka kende même batide ko FARDC oke kuno lobino ngana keke mitika na ngai yeba kango ke oza bienvenue oza protéger mais soko zimunduki o balusi o talisi côté bandeko na biso yebaka liwana yo na lobaki yango esalama ebele bakufa bakenda poete bayoka ki consigne na ngate. Voilà, consigne le pesami, les amis ont besoin de vous. Bazana besoin na bino botika ko perdre le temps na ba marche inutile. Bana besoin na bino bokita na mabele Congo. N'hésitez pas bokita. Tango il faut ni tango ekoki et que moko na biso parce que ennemi a déjà affaibli. Ennemi a son mayele a sala te po ayi déjà que Kagame ba soldat abu pia. Ba soldat azana bangote. Bazo zela to silisa bitumba o. Pour que se bitumba o ezana dialogue te. Ils ont des négociations, ils ont autour d'une table, et ça les balibotou, ma coffre, on va préparer pour nous bête à Yibi, et voilà, il est temps que Bisso Tokita, Namabele Congo, Tokeneko Bunda Bitumba, la dernière guerre. Oyo, Bandeko, Bazako Sela, et Polita se préparer à partir de Kalemi, Bandeko Bazo Tale, Bazo Seka. Valobi, oyo bomona ki wana boseka bango basoda oyo bomona ki ba insister na le bela bilongo lisusu basoda oyo bomona ki
balakisaki bango tolakisaki bino na video wana balobi te wana baza bana te baseki bango balobi tobisa bino baza bana baza kuna formation militaire te Kagame azwi bango amemi bango po ete balia bango kaka. C'est bien parce qu'ils sont très contents que bazo compléter ba filmier na kati mabele Congo parce qu'on a besoin de ça pour produire encore ba or oyo Hippolyte Kagame na ba coltan cobalt oyo Kagame ayiba na mabele Congo yango azo tinde la biso en échange tout ce que Kagame a volé chez nous il nous remplace ça en échange par ces gens qu'il envoie parce que baza ba filmier pour abot encore coltan na cobalt na ba minerai or oyo ekobotama Congo ekoza plaisir lobby donc basirenga na bino ke bokitsa mitema bazana besoin na bino oyo amonika akoka te no bunda bitumba akotize ndenge bandeko ndenge ba tuti bakotizaki na ndeko na bango oyo amonika zana konzo akita na Fizi adresse bebe singai Fizi ba pesinga territoire musuté donc baza na besoin na bino donc voilà c'est ce qui était prévu pour na lever la bino papa ma follow mama Congo na sengel na bino ke moko na bino abelema po ete apesa biso nini abombela ki biso na mokolo na lelo donc voilà na biso bino ke ezaya kuyinda kuna bandeko na biso baza na pause bana repos mikolo yo bazo bonsaka ba marche ba chemise na bango po ete bayeba ndenge nini bakosilisa makambo oyo na virage ya suka oyo ekata makambo tozana besoin ba américain ba belge ba français d'aller là-bas na kati ya guerre voilà ba français ba américain ba belge ba allemand ba kimi ba bangi baza kobanga batikeli Paul Kagame asilisa bato na nyonso ils sont pris là ils sont partis plus de 20 000 soldats tous sont partis. À cause de quoi? À cause de Teti à Paul Kagame. Il n'écoutait pas. Voilà Bandeko, Banasome Congo. Voilà Mama Congo, Maloba Ombokayo. Lusako, na Basango, Tomemeli Bino, na Poko Alelo, Tomemeli Bino, Basango, Oyo, ya Bana Biso Baïdio, Oyo Babimaki, Pona ba manifestation, Oyo Bakindaki na Kosala, ba manifestation, Bakindaki na Kosala, Ezalaki journée à lobby, to Pesaki Bino déjà Basangoana, Basalaki, manifestation analogie. Alors, jusqu'à hier soir, vous avez bâti à peu près qu'est-ce qui s'était réellement passé pour la guerre. Mais le lot aussi, la nouvelle que dans bilan, il y a eu à peu près 14 blessés. Oh, il n'y a pas de l'abisso, oh, bazala qui vraiment sérieusement atteint la carte qui a trouble. Mais il se passe quelque chose que l'université, ce qu'ils ont décidé, c'est d'exclure au moins plus ou moins 10 étudiants. Dans le cas il y a des étudiants qui sont blessés. Dans les 10 étudiants, on a donc pour Bazala qui est blessé, va décider pour révoquer Bango, donc pour Kolongola Bango dans l'université. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui se passe réellement, c'est que dans le cadre de la manifestation, toujours, toujours, Kochia, étudiants, Oyo Bazalaka, Bamouchard, donc Bamouchard, la Bango et l'État. Et la majorité de la famille, tout tient, oyo bakotana na kati na biso to ba étudiants mingi étrangers bakotana na kati na biso batiaka bango mingi bazalaka mingi bamoshar oyo bayaka wana mpona kosala mosala ya koinfiltre bandeko na biso ntango baza kotelema oyo bayaka kosala mosala wana alors ntango baza koinfiltre bango minute puis ezali bayeba qui fait quoi. Alors, tant que baza koeba bango, baza ko zela bango ba mesure.
Alors, ceux qui ont vraiment la mesure et tout, programmer toujours, il y a des mots qui programmer, beaucoup de mikolo et au moins, programmer, moi, manifestation et belé, et ça dans le but, il y a qui parce que, et ça, les locaux, toujours, bandela, la kolobela, bino, et ça, les bossons, la bango, et ça, dialogue dans bango intercongolais et puis que les Congolais mingi baza contre donc population est contre en gros alors il faut baduka ko buka makolo ya ba pilier ya ba résistant donc ba oyo nyonso bazomona baza dangereux mpona makambo na bango wana bazopréparé bazoluka par tous les moyens il faut koluka kofaire taire yango pomoni balandi baétudiant na biso oyo baza un peu trop actif bazoluka kofaire taire bango donc baécarte bango po balongola bango na bauniversité et en plus de cela bakosuka kaka wana te donc bana na biso wana tozobeta mbela vraiment boza en danger en tout cas il faut koluka vraiment kosala très attention na makambo bozosala na bato oyo bozovanda na bango na bato oyo bozolia na bango parce que vraiment bato oyo batelemelaka bango baoyo baza actif contre surtout makambo oyo ya dialogue intercongolais wana oyo bazolukisa en tout cas boza en danger parce que il faut baluka kofaire taire bino parce que bayebi ke motion wana na kati ya population ezopasse te donc eza populaire te donc mbela na biso ezali vraiment il faut surveiller barrière na bino quel que soit na motu nyonso ayebi ke aza résistant vraiment aza résistant en tout cas banda kosurveiller barrière na yo na makambo na yo oyo ozosala na façon na yo ya kovivre parce que bavi na biso nyonso vraiment kowelela te vraiment kobimisa motu na makambo mosusu oyo oyebi ke lobi ekomema nango libération te surtout koevite na mingi bamakambo oyo bamarche pacifique oyo eza kaka mpona badetecte oyo bayebake oza boye mais ozela vraiment oyo ezali pitopale oyo eza boya oyo ya libération c'est vrai c'est clair eza boya tout le monde le sait, donc bisogno sottoso zelango. Donc merci papa. Matondo mama Congo ya soleke bisogno so tozo zelango na ndenge nini tozo zelango tozo milengeli moko na biso yeba ka kolengeli soko lengeli te lobike te ngai na ko bomba na kwembo papa mama liwe ko landa yo siko bomba na motako bomba na zate voilà comme tu as koloba motako bomba na azate eza kosenga ke moko na biso aikampiko aluka moye ndenge nini akobunda bitumba oyo motako bomba na azate voilà papa mafolo malubomboka yo losako papa tayala losako mama Kongo losako bandeko nyonso be na Kongo losako bamama Kongo na tindi pe losako na armée nationale peuple Congo et papa zali na bandeko nyonso bana bazokunda baétudiant na bandeko bakangi babanga te eza ndenge wana toza na bitomba na pesi bino losako na pesi nkembo na nzambe mpongo matondo mingi na mvulusi kimbangu mama kimpa vita na bakoko nyonso mpona ngonga oyo biso nyonso toluka moyen tozongisa mémoire na biso ya bomoto na biso na ndenge ya bakoko na biso nde baza nguya na biso baza bokasi na biso mpona yango napesi bango matondo mingi engeta papa sayal nazuka naza kaka na deux sujets mais mingi eza concerné voyage ya mwasi oyo Michel Bachelet asali remarque ya liboso voyage na ye d'abord abandi na remarque na Chilombo alobi nini Chilombo est naïf et il ignore beaucoup de choses. Il ne sait pas ce qui se passe réellement dans ces pays. Or, de Kinshasa, c'est-à-dire, nous ces hommes en dehors de Kinshasa, na kati ya mabela du Congo, Chilombo, azoyeba mote. Je ne crois pas
dit toujours Bachelet qu'il a le contrôle de l'armée et de la diplomatie. Alors que diplomatie banda aza toujours la diplomatie. Il y a la déclaration, on a dit Chilomba-Lobi, il fallait commencer par la diplomatie, tout le monde on va qualifier que aza naïf, et puis, aïe naïveté, aza na contrôle de la diplomatie. Bato conseiller, yaka signé, mais ma capacité de signer, il y a mon sur aza naïf, sur aza yébate, voilà, bato baleki na mayele, bato qualifié, bato mona yezoba. Alors, wana non c'est ça ma propos à attribuer à mot na Tshilombo après entretien na ye. Ye, alors président de la République, source wani wuti na source crédible, na ndenge toujours kolitandela masolo, ndenge ezokokende. Maintenant, cette source, nani mwasi oyo, aye les sources wana critiqué, maintenant place nde aye akomi lokola les corbeaux et les renards. C'est-à-dire bateau nyonso bazokolo ye azalaka président ya Chili, mbongo eza moke, lokola Congo eza gâteau juteux, aye mbangu voyage kaka asali ya 2 jours, yoka place ekozongisela ye balengo d'or. Sikoyo aye koloba nini? D'abord à critiquer, maintenant aye koloba deuxième fois alobi, il constate une amélioration de la situation des droits de l'homme, dit-elle. Son entourage avec les ministres, donc son échange n'est pas ministre des droits humains et le membre du comité de prévention de la sécurité et pas l'équipe d'Alitour. Il a aussi rencontré autochtones. Autochtones, Abisso, Bazali Bituma, Kuna Izali, Bahema Iza Batuti. Kuna Babia Bahema. Balendo nde Eza Abisso, Abisso Bakunda Kabituka. Mais il y a Kende qui Kuna pour l'intérêt, Bato Azobega, droit de l'homme. Ezali, Kona Bahema. Pour Bazali Linga, pour contre Abisso Mabere Bitumba, Ibanda Kala, par autochtone lendo bakondela bango yango wana bazomona ngo mabe koma kota na kilelo ezokoyate yango wana sali makambo wana qu'est-ce qu'il propose alobi oui alobi que depuis aye ko rencontrer plutôt aye ko rencontrer na Kinshasa Janine Mabunda ce qui azalaka bon responsabilité na yeboyebi na Sylvestre Ilunga on va discuter question. Il y a sécurité, il y a justice et violence sexuelle, et puis un éventuel appui, il y a ONU. Alors, Batongo, on a dit, chers amis, voilà, ils viennent tout le temps, où il y a beaucoup de et puis, ils mettent toujours dans leur tête que ce sont eux qui nous ont créés et pas manipuler la Kabiso. Saisissez cette opportunité. Voilà, Kanda, c'est-à-dire que ce sont des bandits, des assassins. Il faut aussi les ranabango. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'elle dit vers la fin? Vers la fin, à l'obi, Machango, alternance pacifique que le pays a connue au sommet de l'État, il y a progrès accepté et apporté pour baisse de près d'un tiers. Il y a violence de droits fondamentaux et de libre presse, donc la liberté de presse, droit de la manifestation, il y a liberté de prisonniers politiques. Alors qu'aujourd'hui, hier, je sais qu'à ça encore à Kinshasa, la presse n'est pas libre, manifestation n'est pas libre. Alors, pour cela, chers amis, Ezali, Kawakura, Naba, Bakangi, Nyonsowana, ce n'est pas eux. Système capitaliste et exploitation, armée, Bakanambe, la Tshilombo, Baza d'étiquette,
maintenant armée va pesi et ça armée pour protéger Chilombo dans Kanambe. C'est contre la population. La police même, c'est pour réprimander la population. C'est-à-dire que le outil Sika, ma capitaliste, il faut réprimander parce que le Kola, le Souka, qui sont perdants. Donc il faut mettre des dalles doubles sur la MONUSCO, sur les églises, parce que passe la vie sur les Zawana. Alors, Bandeko Bakangi Bango, quand on est dans le gouverneur y a vu la Kinshasa, il y a vu l'injection naturelle. J'ai le mot Arabi, il y a Moutazo pour Kanisaba. Il y a Moutazo pour Misaba. Parce qu'il y va de ses intérêts. Il y a la Téléwana pour empêcher de manifester. Moi, je ne vois pas comment va que nous avons la manifestation devant l'ambassade ambassade de Wode. Valeur n'est pas présente. Donc, il faut attaquer la MONUSCO dans l'institution étrangère de l'Union des Awana. Elle est le Parlement, elle est la mienne parce que c'est l'occupation totale que nous devons zigouiller à débattre. Alors, pour terminer vers la fin, les amis, oui, dans le lobby de la revendication, on a battu mais le sujet à ce que les amis, tout c'était là, entre eux, pendant que la RDC se distrait avec des sextets au Rwanda, la question sur la balkanisation de la République démocratique du Congo se débat sur une chaîne nationale là-bas. Certains y revendiquent même la ville de Goma. Pour que cela devienne réalité, alors, je n'ai pas voulu aller plus loin. J'ai dit à ces Rwandais, ces Tutsis, pour que cela devienne réalité, que vous croyez que le Congo, vous avez balkanisé le Congo ou l'équipe vous appartient. Nous demandons aux Tutsis, aux Rwandais, qu'ils nous amènent Bismarck avec ses moustaches au Congo et on en parlera. Tutsis, n'oubliez pas que les nazis allemands avaient occupé la Pologne, mais la Pologne maintenant est libre. Ne rêvez pas, c'est vous qui rêvez. La chanson de la balkanisation reste dans vos rêves. Si cela, vous ne vous préoccupez pas, amenez-nous Bismarck qui vient au Congo. Parce que vous avez fabriqué dans un laboratoire, vous ne savez pas d'où vous venez. C'est ainsi que vous avez des problèmes de connaître vos origines. Tout si là où vous êtes, Rwandais là où vous êtes, sachez bien que vous êtes perdus. Appelez Angela Merkel et l'Église catholique qu'ils viennent sur le terrain. Mais sinon, ça reste comme ça. Et sachez bien que le Rwanda, nous allons récupérer, c'est le territoire congolais, ça ne vous appartient pas. Vous venez de n'importe où et vous souffrez, vous allez souffrir comme ça. Mais pourquoi vous appuyez le Congo? Si vous avez un pays, restez chez vous tous, cessez de débattre. Nous allons lentement et sûrement à récupérer le Rwanda. Et les Tutsis, vous demandez à Bismarck, vous demanderez à ceux qui vous ont créé, qui vous ont fabriqué, d'où vous venez, vos origines, et les origines, la signification de vos origines. C'est pour cela que vous allez traîner dans vos têtes et la question de la balkanisation restera un rêve. Pour cela, pourquoi ça est là? La zone américaine à Ologa, je pense que Otto Bismarck, Ayana Congo, où il y a ce dossier, il y a un bail, même dans la zone de Bossal et à Naboy. Tu n'as pas souvenir de moi. La chose à l'Ogana Congo, il y a un volet qui est là, on a matché pas vite. Matondo papa mafolo ya soete bandeko bana some kolo Congo o azana ketro baksa me yokana to sisa oyo ya mutuya oyo libiso bandeko kisi ya moto ezalaka moto voyez bien mo pour boma moto il faut utiliser peu moto akanti vous comprendre ngo moto na moto ekokufa bakamwe batebele bakoye bateme boluka moyeba au-delà nango
bande ko balbi sabino yango moto ekosila na moto. Donc c'est à dire que ce que bango bazo sala na mabele ko le Congo jamais ba possible sango na ndenge ya kufana autour d'une table. Voilà au balobi. Et alors bande ko balobi boy. Plan ya ba toutina la communauté internationale. Et ça là qui va créer peur. Et pas ya biso ba be na Congo. Alors va créer des ordres. Bande ko na biso ba mama ba bani ko kima ba kene ba frontière mboka misusu ba bani ko remplacer wana. Mais depuis que aujourd'hui na kati na belé ko le Congo, beaucoup ont compris que non, il faut plus fuir. Il faut plus fuir ba joyo bango ba tout ba sala. Biso na bango to betana. Et voilà, les ba congolais ba bandi ko simba pe machette, arme blanche et ko bangi koti na bango. Donc ça veut dire que ba sengi na bino nyonso. Bolongo la ko banga. Bolongo la ko banga po ete bitumba oyo la tango toki na ko banga et pesa ki bango avantage. Mais na tango to koti sans to longo ko banga, voilà bo moni et sika to kominango. Donc ça veut dire que ezali ya ko yinda bande ko balobi plan ya ba touti na MONUSCO ezali nini de faire fuir bande ko na biso ba traverser ba kota ba frontière mususu ba kota na Burundi et bon bango ba ya ko kota wana poete ba luka ndenge nini ba ko traverser pe ba kende na Burundi na ba pays mususu ba lobi mota koleka azalité arme moko ko traverser ke na Burundi ezalité. Donc c'est à dire que ba minduki bato ba kota ki na Congo bako sila na Congo. Plan ya Kagame o ya Uvira esili ekoti mai. Donc bandeko na biso sont bien préparés. Basali bien préparés, n'est-ce pas pour rien que balobi va expliquer bino kalobi pour votre rappel que depuis le mois de septembre o ba kote ki na kati ko le Congo depuis qu'en septembre toke avanté mais balé ba ont déjà plus de 20 000 o ba kota ki. Donc c'est à dire que comment tu bana mike wana obo moni babengi bango bana mike. Donc l'armée nationale du peuple Congo lobi tout le village va dire ouais il y en a qui na Rwanda il y a petit problème ba oye mikoro ba ezaki penza na ba mercenaires ba sila na MONUSCO et sila boyi bango te MONUSCO be balia bango baliama ebele me ba loba kango te ba ko lele jour. Voilà bandeko bo banga te ba sengi na bino bokende na Fizi bokende ko kota bitumba yango mais na mosika bokota ba je ya bapaya te. Voilà mes chers amis, comme on a dit dans la jungle. Dans la jungle, loi ya jungle ezo salama toujours monake soli na soli. Oyo bakangi na kombo ya Benjamin Kawanga, prophète Benjamin Kawanga, to yambaye plusieurs fois l'émission na biso na kanisi bandeko botala na niveau ni pays comme nango soni ya boy. Et là c'est peut-être que nous avons affaire avec des criminels. Et vous, la MONUSCO, vous, la communauté internationale, vous n'avez pas honte de soutenir des gens comme les Chilombo, comme Kabila. Regardez les crimes. Regardez les crimes. Où est parti Benjamin Kawanga? Sortez Benjamin Kawanga. État de droit Zawap. Félix Chilombo dit que non, état de droit. Il se met sur Makam. On a Kanga. Souvenez-vous encore Makamboyo et Félix Chilombo n'a pas sa promesse. Nakokanga ba aner wana nakokanga de miap nakokanga ba kasho wana nyoso akanga boni tala bandeko. Bobi misela biso Benjamin Kawanga. Bobi misela biso ba jeune oyo et nani kisa l'autre là Moïse Mbiya ke ko kangisa baza plus de 8 jeunes ba kangisi bango. Mais comment c'est quoi cette histoire? Comment moto azana tort avec compter ko sala ba crime na pays o bazo bengake na au Congo ezana justice ango za wapi? Botala soni na pasi na mawa. Voilà bandeko bana somme ko le Congo to tikele bandeko na biso ka moi 6-7 minutes oyo oazana loko ko bakisa abenga na lombango to tcha 2 minutes 3 personnes seulement pour te clôturer émission na biso. Voilà, c'est parti. Bandeko oazana loko ko bakisa abakisa poete oya biso to akirango to sito lobi botala eloko oyo déjà jugé et condamné pour viol et tuerie à travers la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga à être transféré à la prison d'Angenga dans l'ancienne province de l'Équateur. Une mesure draconienne prise par le gouvernement Kabila en collaboration avec les instances supérieures en vue de décourager tous les récidivistes spécialisés dans la criminalité. À l'aéroport international de la Loano, où ils sont embarqués à bord des
province, Jacques Kaboula Katoué, son vice-gouverneur Jean-Claude Confoy Kimimba, le ministre provincial de l'Intérieur et quelques députés. Voilà bandeko soni ya komona bajara ba image wana ezosala soni ke pays au penza eza pays ya banyama. Et les gens sont fiers de dire que nous on gouverne ce pays. Gouverner le pays comme ça, vous mettez les gens comme des animaux et vous transférez bango dans une destination inconnue. Toko lukato yeba toko ilande la bino. Batuana toko landa toko yeba bake wapi baza wapi. Ndeko lo soko pa na yo. Le sako à la de représentation de la Tanzanie Congo tout. La Congo na yo pesi bataki na mona kikabi. Papa elle a iko bango. Mais ngai amebité en peine d'imbalero. Le de la chambre. Papa, vous avez un problème dans la réseau, réseau, vous avez un problème. Siko, ça va? Allez-y, Lombango. Siko, ça va? Kena Lombango, s'il te plaît. Ok. Alors, la loi de la jungle. Donc, le chaos total. Le pays est dans le chaos total. Et Yebanina Mokili Mobimba. Mais, autorité, il y a église, multinationaux, et puis politiciens, il y a Mokili Mobimba, bazali traité na soi-disant leader ya mboka na biso bayebi que il y a la jungle au Congo maintenant, il y a le chaos, mais ils sont en train de traiter. Alors, biso tu peux faire respect la batouana, tout analyser, pour comprendre la réalité exacte, la loi de la jungle. Mais le papa a reçu Chilombo ne pas tout pas ma politicien. Et donc, comprenez que donc, Matondo ndeko, vous avez un problème mingi na réseau na yo, voilà bandeko. Nakanisi bandeko oya zana totikali na moto bato moto bon 2 personnes encore bako benga rapidement bandeko c'est vrai c'est des millions c'est vrai c'est ridicule de voir que les gens qui se mettent debout bandeko que non nous voulons encore revenir vous voulez revenir où dans quel pays oh comme si jungle c'est là où vous voulez encore revenir pour y arriver où Hippolyte Kanambe tu veux revenir où à l'état au tiki pays, au tiki on a maboko ya un vaurien voyou, un bandit de la haine à Bruxelles. Quelle humiliation! Et alors qu'est-ce qu'il faut faire nous les Congolais na Congo? Nous, il faut être déterminés. Il faut tous la déterminer. Bandeko, arrêtez ces histoires de pacifique. Ceux qui vont continuer, montant le la biche sous les Camboya, marche pacifique. Montant la kalisi to installer des missions, na kanimu kribimeko yinaye. Bon, mais quand sous-souté, monter la bus va gérer pacifique. Oh non, n'a saigné la bino conférence de presse il n'y a plus rien à faire. Il n'y a rien à faire. Organisez-vous par des actions individuelles et ciblées. Motra lukaye bana kwen zali na barumbu na kingabwa na masina na mbinza na delfo bo s'organiser bo toucher ben intérêt ba symbole oyo ya l'ennemi. Et si nous sommes bango basali to déstabiliser bango bande ko na biso oyo bazana kata fizi na beni na botembo basi ba déstabiliser bango tout to yebike bazali sous na puissance te basi ba lembi mais seulement biso bande rebelle oyo bazana kata Kinshasa sont encore dans les blabla dans les bêtises pour organiser du n'importe quoi pour ne pas attirer l'attention de la communauté internationale ou qui que ce soit. Nous ne voulons plus de ça. Maman 2 minutes non 1 minute te permettre 1 minute s'il te plaît maman. Le sac de pain na yo maman. Alors maman papa sayala en tout cas le sac va venir surtout ndang comme le kola yo pesa minute ça et voilà la jonction en tout cas kembo mingi na nzambi ya mpungu ya tulendo ya Kongo na parce que ça comme makasi papa ba follow na mama Vita aussi na mama Kongo ki bandi ba donc na kotika papa kona peta mbela
na bandeko na biso nyonso baza minganga baza na minganga que ça soit na Kinshasa bayokaka information na yo te maman c'est bien to beta ngo lobby parce que to komi to lobaki ko to ole so une heure du temps to beta ngo mbela lobby likambute mais na pesika ka en tout cas longone makasi mingi na armée nationale ya pepe Congo pe ba bimisela biso ndeko na biso Benjamin Kawanga merci matondo mama lo sako pa na bino bandeko lo sako na o nyoso na ndaki biso na mokona lelo to pesi rendez-vous na biso lobby pour na suite ya émission na biso matondo ingeta ibobo merci na bino nyoso o na ndaki biso matondo